Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ya Joka déjà de 1 obimi mature et puis osa na terme vrai na kobengo osa anti-valeur. Pourquoi? Pour influencer génération la biso na mabe. Lelo ba artiste belé ou peut vous soutenir surtout bito kota na profondeur pe na détail. Baza ba artiste oyo ba influencer jeunesse na biso na mabe lokwa yo ya Joko no influencer ko jeunesse na biso na visa 5 ans. Autant oyo ko la biso ke ba pesi nga visa 5 ans na musa nyonso na sa na vie na carrière nyonso yo sa na vie lelo mérite lango visa 5 ans. Donc héritage yo kotikela ba no lelo za visa 5 ans wana. Oko tourner mito bana batu ba kino koluka batata batu balala na héritage za artiste complet oyo asala ke génération oyo bozanga bozonga bokene kotanga kelasi. À ça biso que hors musique, hors délire, hors maman zanambongo, to papa zanambongo, ou tout ne fait ça nini, fait ça là. Mais ça na ba artiste belé ba influencer la génération na kolata na ça na régler côté ya Joka po même bande na autant bazotala bazo mona ke papa na biso azo sanjola muto aza mukolo na ye. Muto aza petit. Papa na biso aza mukolo na ye azo sanjola likola visa 5 ans. Ya Joko mi pe se respecter na carrière nyonso yo sala ki nandima te yo ko ma pe mukala fali yo falo tika la journaliste professionnel so ba ofinga ba mikala nyonso to ba ngulu nyonso ba zu visa na sima fali yo za la carte au faire partie ko comprendre biso ka teke ti bo fanda na ba jibe yango to na be riti yango mabe ka mutezalaki au bénéficiaire pe na bolamu Soko tu jibe oyo asala ki okepe poto grâce na ye au reconnaître bola mwana te bon combien plus fort viso zu ya 5 ans sur 5 et les que reconnaître mais je suis déçu deti viso yo zo na lo ba fali mutape si yo on a grâce à Soulé na minzo mto sa ba prise en charge na Soulé ba o ba kena poto de grâce liboso Soulé te o lo ba ko so fali mutape si yo oza na fali na ambassade akumi na liboko to ke pata tiko na ambassade oza muto fala ko fanda ouais ko yebisa biso eloko okene kosana poto po wape na pe maturité oke koganga nini na poto te ko mama so foto le ba pe vérité te ya oh po ko yebisa biso ke non ba pe singa visa apport non na visa nezani po ke koloba ni oza moyibi atotongi château na ville to yebi ke moyibi défi o ezaka relever na réseaux sociaux grâce ya mata avion to ko ti le premier attendons le 25 hein to tika na 5 jours poto koka les premiers concert na bino les 6 donc yo taba les 28 il faut dans la poto yo na minute yo ko kumisana na ketchup na émission yo tango ba ko loba ke yo bimaka na fali o sepla na likama ko to apuyaka na nene a sala ba live ebele to zela ko yo ko laver image ya na ketchup o yakate alelelo yo sentir que oza délaissé na victime ba kei ba contacter te passeport non ko yebi suite na ngote o komi o na yeto yete yo ko yeto yete. Ah oui, hein. Yo faut zela, o matavion, o se kapsule o chakapsule. Juro tozonga. Asala biso monde. Ngani na sambwa. Asala biso. Yo faut chabiso ngo juro kozonga. Photo mo réseaux circuler na réseaux sociaux ya mobali wana amede joueur wana amede masasi. Azaka mobali na ye à l'époque. Azaka mobali ba nya ba sape ko ena bango. Mais likambo sara sala et bouger na famille wana. Ça va jouer varier si mon bala batamela qui na mona point noir koso na songa na ngo ameda na monsieur kufaraye bagangela ka Diego parce que Sarah bana ko tia entourement kata la team wata to yo kaka ngana yo ka bana makuna Cédric Boum et simbité a komina Mishka Mishka s'occupe Mishka l'écran le colo se peut simba répéter avec Osukana Diego o mona azara moi so azara première dame kuna papa to la terre il y a des limbellettes limbellettes vous savez c'est bien soum ya ça il y a des limbellettes voilà mais oui ça limbellettes o il dit que ba dola o ya solo ba za maman donc tu dois zanda ba OK voilà maman on zanda ba maman la sara ya kana limbellettes na limbellettes quand même papa ba to ko zo zem bon ba zem pas limbellettes za bon au carré conséquence au moniteur papa baby ça qui quoi mon que oh ba na mapenzi ya ndako te ko zo ki papa wa pesa ki maman bon on ngasa maman. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, bonjour, bonsoir, FC à Congo Liziba TV, Balandi à Kevin Pandale, Ketcho, autrement dit, mon équipe de Kinshasa, mon parti Samuel Solo. Merci d'avoir abonné tout bon émission à Bisso, la vérité, à Natalia. Congo Liziba TV, au Botala Abisso, au Sepela Abisso, vous comptez toujours quand l'émission à Bisso parce que tout à la vérité, tout c'est fait sabattre. Meilleure chaîne Congo Liziba.
super chaîne rêve na bango rêve à la chaîne Congo Liziba aussi tout bolinga tout ba partenaire na biso FBT Misalande oyo papa Paul Fikipo na maman Nathalie Fikipo oyo agence Fred l'argent Mamous et les kaka kitoko sans oublier encore il y a Gisèle et Tati maman verset c'est monté ma prince Giclo Winner Gisèle et Tati maman verset c'est monté ma prince Giclo Winner bon ce qui na vie ba na ba aider ba sungayo na Londres na ba ka moko il y a pas deux il y a pas trois Gisèle et Tati maman verset c'est monté ma prince Giclo Winner na vous c'était Emani Maïmba autoservice, c'est un jeune entrepreneur, un jeune encouragé. Je suis avec eux, j'espère qu'il est un peu fatigué. T'es fatigué, ça, t'es dans les réseaux sociaux, tu es fatigué, t'es jamais. Ok, c'est bon. On dirait, hein, il y a Gisèle, tu pas la Kangambo, ouais, comment t'es? Gisèle, Tati. Auto sur un jour à téléphone. Ah, c'est que nous avons bonjour, il y a Gisèle Tati. Ça va te carboner, monsieur. Ah, Gisèle Tati, maman, ça c'est Moura. Alors, on a carré un bon Gisèle Tati, maman, ça c'est monté ma prince et Giclo, oui, mais. On a tout voyagé. Je n'ai pas qui Paris le 21 septembre. Et il faut ce hôtel, là, il y a tout à fait, il tonne. Bon numéro de la presse. Ouais, ça va. Bonsoir, bonjour. On va tous voir l'ambition de partout. Merci Nathan Boatiraka. Donc, nous avons devant Bino pour nous y la Bino analyse. Nous avons eu actualité dans les réseaux sociaux. Un grand merci na Bino sur le Bino Mingi. Rendez-vous na Bino dans la des programmes à ne pas rater, à ne pas manquer. Le 27 juillet avec le pasteur Mike Kalambayi. Balobi est la meilleur événement de l'année na Kinshasa. Va mettre la bombe stade de martyr mais à clôturer. Bon, on dirait apparemment il peut me clôturer hein. Donc boy ebele ba nanzambe boy to ko banze manzambe o edifia biso na carrière pasteur Mike depuis banda succès na yeti lelo toujours en succès na banze bo oyo et ça là que boza la soulager na ba problème boza nango le 27 juillet boy ebele le Thérèse a ouvert partout boson ba billet bozoa billet à stade de martyr il y a pasteur Mike Kalambayi et rendez-vous oyo eza batu nyonso bazo la poto mobimba donc tous les continuons aux aranango bazo la rendez-vous le 21 septembre avec Hérité Wata balobi mutako clôturer les biso masolo et ba concert na poto babanda ki lokola alpha ya zo lokolo omega le 21 septembre donc boso ba billet billetterie posa ouverte so tia ba lien billet partout dans la communauté na biso so ko moni yango te o komeli so na WhatsApp to routine de la yo boso ba billet pour na ko caler date où le 21 septembre et puis bonjour bonsoir na biso bolanda biso de partout merci voilà merci Abi ba billetterie. J'ai eu partout côté comme c'est pas mon concert, c'est le concert de Papouche. Et ça concert il y a été le 21 septembre. Beaucoup bangani, beaucoup lengani. Naka mupanzi sangoti. Naka nosa musala. La chroniqueuse beaucoup molenga, na ba chroniqueur beaucoup mon banga. C'est son choix, c'est son concert, c'est pas moi. Moi je normalement c'est moi. Pour moi il y a un vendredi. Et pas de la fait somme là l'autre tout ça na lombi boye moura et l'autre moni pas pour chasser des émissions et tu watanabe on trouve comment moi aux ça la émission à ce blesse makamnaé ce bilo qu'on a pendant le 21 septembre voilà déjà c'est bien parce que babi monte en ligne lo qu'on a yo ko le kayo moroté ko le loko yo mo yebi combien on dépense qui pour le loko on a yo ça attendait tout fond là ba maison d'habillement ba boutique ya nini yo mo yebi bidio yo check na carte alors faut lingango plus que bateau ba wanda ko ya ko visiter yo mo faut me payer ça déjà au fond ya ko payer sa marketing na o malamu pour et ça là que bat ba ça nini ba ya na mon équipe ba te belé ba so comment na ba commentaire que non héritier ba émission les que belé tout les cas chaque fois na ba émission tout ça besoin mon mbwana te tout bien sûr mais yé moi ça coller loko faut payer la biso lengi oyo a payer la biso le 21 ce qui est moto on a déjà payer la biso ba vango et ça a fait plaisir pe na courage ya resomba billet pour na bato ba ko ya ko assister na kati ya concert wana donc voilà l'émission na yé qui nango bien azo les cas sans polémique azo chrétien pe ba collègue na été azo ndima pe be fort ba collègue na yo pe ba sala ki po ba koma na niveau ba komeli lelo donc tout ça na sima na yé et zo sala bien et lelo za ki surpris
ça qui émission mon ayo awa likambu ya mona moso Sarah ou ya lobaki mabe pona héritier watanabe mais après tout on a soubassement ba prévé bimi tout le monde c'est papier o bimi siko yo la lettre d'émission qui bo ba Diego Salaki je sais pas tout les peu qu'on analyser yango à travers ce moi c'est joueur moi ba photos bimi belé yim ta comme ça mona mani ke pe chaste des chai adini bali des chai adestacha adestachaye wa belé tout le monde les kaba fiamu déjà na émission de cela jour na ba que Diego alonga yemoko balongola été problème pézalate yemoko kaka ce qui te dit problème pézalate c'est que toko lo ba que toko c'est parce que na kati ya communauté toute la place famille za mambo za raté ba dispute bezanga raté et quand ça même comme un problème moi mais je pense pas que ça qui peut à niveau ya comme ça y est à niveau à longwa ça la lettre d'émission ce que ça qui intoxication T oh ça ra intoxica qui est donc voilà des ça qui a ça la lettre na wana abi azo qui ne pas ça la carrière solo na déjà ce monde ça commis des lettres bon ça pour que ça carrière solo na ba ça pouvoir ya pour retenir était pour c'est comme capable ya rokino ça mamna ye et tout monde pas que ya ça la depuis ça la carrière en ya solo to éviter soit celle on a ça mai toujours moment parce que ba remer zo bibabi azalaki aussi na ba musicien o alingaki na kati ya groupe yo beke yo yebi makambo non bagangela ka Diego parce que Sarah bana ko tia entourement na kati ya la team wata to yo kaka ngana yo ka bana makambo na Cédric Boum et simbité a komina Mishka Mishka s'occupe Mishka l'écran likolo se peut simba répéter avec Osukana Diego o mona parce que ba moni ke na orchestre moko mutu mwa nga betse mitu abatu akata mito ba liba kata hémorragie na okata hémorragie Diego le quoi azara homme faible azalaka insensé de nature et puis moi na libabe a tellement connexion ya ba mababe mi balé aller à s'emporter na sentiment ya Sarah moni des Sarah qui Sarah intoxiqué y aller à celle lettre dans d'émission qui est Sarah donc na bango za pour na carrière solo ya bali na ye ba ça la bango na bango pas avancer na début de mon ba ça ba conférence de presse na bango moi ça veut dire soutenir mon bali na ye par rapport ya carrière musicale et donc moi carrière musicale est là ça veut bien pour soutenir mon bali to kama ndio bakoma tuto bapondu akoma sala comment on dit ba pilipili na ba cheta na wis on place carrière na esuki ya mwana ya moni eza ba blessure mususu et comme ko mata Sarah au mona ki ba olu ki la pete ko jipe zo simba te na mabele atali ka mususu na concert wa nyaka za la PM mususu bakanda na ne se faire craquer domoni à salle vidéo ya sala qui mais déjà pour le bac à mon héritage à patron mon bazar ba bo héritage futa ba mo rien à voir na union so o oloba na minute pour Diego na correspondre na ba critères o héritage na musique côté na réseaux sociaux Diego na commission orchestre à succès na engagé ba té na comme futa ba té na comme c'est mon photo té to mboka mo so par rapport à té dans la minute Diego anekaka boy pelinza za mapapa donc to ça dans ma débat tout mais dans mon président débat mon tellement trop mélanger des baba torchon la serviette il y avait me dit ils allaient leur souka pe le to le basuma bango parce qu'il y a son ampère te to zimi na biso to boy na biso to zimi penza qui mon calendrier bozolo bandi bozo salamo mais le to moni essaye so passer il y a neti moi maman ça votre qui na mitobion to mo le lo a fini so so et na la set to ça ibe mjama nika di fallait ma ira aida solate mal pour ko finga maman ya mena expliquer so na ya ko finga maman T'es déjà dans la somme, mon fils, maman, bah, tout est quoi, la seule fille ou à maman, maman, a une émotion. À tirer la blague, non seulement pour maman, à pour ma fille, ex, naïe, bah, mis sous à celle, on va qui c'est tout et tout pour matière, naïe, pédé, yaki. Moi, papa, n'a boé, on va pour maman, on va dans son somme parce que, actuellement, il y a ça là, tiens, comme un niveau, il y a comédie, maman, il y a koufa, et le mot est bas somme, on est sur mon kilo. Pour bisous, on est sur mon kilo, tout ça, on a sur ma bé. To astima mais to comme na point mo to ba nka ba parent so mutu déjà réussi pour ba maman aboti était à comme na niveau ya kola tata na eka pisa ezemi tia comme na étape wana et on la saki akoba ngape maman mutu to wana faut comprendre ye akoba na maman mutu pour maman na mo akuma na émotion ba ye mwana za azema na ya papa aboti donc mwana za libumu ya Sarah olia benga papa na ekoko a benga papa na ekara papa on y place émotion Sarah na maman maman pika kao okene akotana na kunda ya mwana ya mumuni ke Sarah na somo maman wa tuté déjà aza fille mon boye na atu asala
ça déjà la malédiction ou ba famille ba lobela bande ba lobela ba oncle ba nini ba lobela etikala ye akola na rage pe na haine akoma aluka vine na ndenge nyonso ya bakisi ya kokota photo moko ezocircule na réseaux sociaux ya mobali wana amede joueur wana amede masasi azalaka mobali na ye à l'époque aza mobali baninga basala mpe foye na bango mais likambo osaka sala ebougeaka na famille wana saka zwa varese ya mwa mobali bato amelaki nango na pointe noir kozongazonga nango amede na miso ekufaka ye bafamille amede babima baya kotémoine mamonalo basoza ya miso ekufaka mwa mobali anindi sala séparation na ye nasaka mpo baloba nango deja na église ke mwasi moko bimaka na ye azwa varese na yo obetelaka akende nango na bikotela ntango saka azongaka garçon na miso ekufaka ye heureusement famille na ye mpe bayebaka nzambe domoni garçon ma sécurité na ye moko abenda nzoto donc ça rase na somo finga muté ape peso saka ya boma muto aza pe na somo boma muté pour ba esprit na nyonso sa kota nango voilà moi ni comment na étape donc ba comme une étape wana donc au finga no mama era eza na mo problème té parce que mama era sa mama wa bota ki mwana na ye malgré nyonso to ça na ba réseaux sociaux et la saka ba identité na biso bonde to za boye na koma na niveau ya kwa bisité na finga mama na era sona ba niveau mo boye non pona kinga pe mama sala ni na bota nga et surtout mama na biso abota kinga pe na honora ye pe ko honorer na sens ya mabete ndenge yo keno ko honorer mama na lelo so kufa ozana na ba dette morale pour bomara mama na ko la na tata non ko ça va ba dette morale ni travailler na mutu soka mutu e calé à craquer allez ayeli biso na réseaux sociaux nyonso wana zo raisonner maman mais c'est trop tard maman ça kufa na kunda po bon faute na epete ezaka faute ya maman bango ba maman o baninga kubota ba batara esala ki ba kuma ba niveau OK voilà kubota batara ya mosa azaka pe moi so azaka première dame kuna na papa to la terre ya ya ne limbeleti yo ko pese mi ya sumu ya sara ya masoni ta kwana mais oui azali limbeleti o yeli tike ba dola o ya solo bazala maman ba onti do azanda ba OK voilà maman mo azanda ba bala maman la sara ya kana limbele na limbele kana papa ba to ko zo zemi bon bazemi pa limbele za bon o carré conséquence au moins tike papa bebisa ki kwa monaki o mbana ngapenza ya ndako te koza ki papa wa pesela ki maman bon ngasa maman voilà Habito meni fa bomba zemi ti 5 mois ba otuni abomba zema yeba ya ina papa bomba abomba ka après ile ya papa babi papa tamaki mabe papa tamaki mabe musuni penza mona oti lo pesa bimisa ka ete aba aboya ko bimisa eti lelo we bifu mwana na bimate atika ya bimisa ka o wana dasa na kipindi wa mobali wana bomba ekipindi wana bomba ya linga kataka ba mona ete pi ndako mama ko mate taka ba biatika na mboka sundola mais ça la rola qui mère ma chérie pour yo regretter pe mobali no msusu diego ko kende asela bino ba bilanga ngo akute pe na mwana mboka tieze et là de génération en génération faut katalia ma chérie afa ba tadi ko patika bana na epa asuki pa bana diego atika na bana na eza problème te pour landa sentiment ya kisi nde bakanga ye ba mimi le kwa ngulu ko tolo ba problème ezake diego akoma pe esclave faut ko bossa na te diego akoma esclave asara bilanga ya sara ki na kuna ba ferme na bango na coïncidence ko sa mapa ke mbandaka poka pona mamba bilanga akutele pe na mwana Sara oya abotala na botala tata aboti pe na Diego mona c'est plaisir ko salama ya onto de tobanga OK na papa koko pour réparer Sara mwana otiki na mboka za pe mwana lokwa badasa zoye yanga na kisasa tangisa be école ka ndenge ko finga baninga tangisa na école malonga azwa pe vika ndenge baninga msuba ezo déranger te ke ROI la on mambuzolo ba ya tenga sa simba ba point nyonso Sara za point mo finga te ko toucher ngai o sanga passer zate il importer zaka que non yo que maman biso ba balaka dans les mariages abotana dans les mariages na za enfant bâtard te na kata mariage vous comprenez nga za enfant bâtard te ba nyonso ba yebinga très bien maman biso ba balaka ye et pour abotinga importance ya bofingo yo finga nga no yo zungu so que maman na zaka bata boto enfant bâtard pe tata tchepe zemi ya ba bâtard important c'est ça voilà ça fait froid ça fait froid voilà merci à nos abonnés tous les autres compter jusqu'à ça la analyse na de konabiso ko finga vraiment irandezi comme ya era Ramsès d'abord tous on en irandeza histoire ni abeta motina émission na kati na ozongi tango il a tout raconté tout à l'oba déjà à quoi bon yo tout moi la bi que maman la réalité tout ba sala botane vivre no au vivre tout dire ça niveau mobile notin mobile no tango yo dire ça kabile bila parce que bureau ya Diego et bureau ya era ye Diego azaka bureau ya era toto bina mokili na ville ya zalaka ta moi ça bon mobile miso
Oza te lengi, oza ta goûter, ta makolo poitine. Pas besoin de finger, c'est ça que pardon. Hein? Ça c'est oza bien te, oza lengi te, oza kitoko te, oza tu habite yondo za na penza la fille. Yo va obla va da tchako ba kana kata réseaux sociaux ba kipaka te. Yo ko finger va ba musicien yo. Moi so miga lala na mokila kala. Miga sera Angola. Taka miga Angola. Alors so moi siko ayo aza ki pe salité ba bozaka ndenge moko peut-être na mi excuse nga terme. Bozali kaka ba ya niveau de pe miga zaleka ya mwa na. Miga ya banda kozwa moi normal. Normal kaka. Na wi kuna pe indi to yi video mo ba chila biso na za mama warrior. Copine wa salbi ke yene mama warrior. Ayo sangabi obi osko yayi. Abi oyi ayi. Te o ezale moment ya oya to yete. Parce que to zelaka ona ba moment o ezaka ma moment fort. Obula biso. Te o ndepende ozwate to aka na besoin grâce matela biso na aéroport Djili kitana Roissy Charles de Gaulle. Soko pona minute de toza boye to ana hiver hein. Na Kinshasa to ana hiver boyebi. Na poto été grâce to kolata na doudoune na Kinshasa. Kolata doudoune ensemble. Yo komi benga mama warrior. Na kamwe grâce yo na minute yo ko kumisa na ketchup na émission yo tango ba ekoloba ke yo bimaka na fali c'est plein na likama ko to appuyer na nene ya sala ba live ebele. To zela ko yo ko laver image ya na ketchup. Oyakate oyela biso ka audio. Si j'ai fait cette vidéo-là, c'est parce que le numéro 1 m'a appelé. Si le charge le numéro 1 m'a appelé, et comme qu'on charge, pourquoi? Pour que se plaît dans les cabango, tout cas dans contexte qui toujours cause le makamuke yo le beaucoup de malafalité entre parenthèses. Tous on m'a le numéro 1 là qui m'a appelé, ou atikala ko benga ote. Et puis gravité, pe grandeur ya likamwana et ça na foyer na. Oui, puis gravité na mo. Allez lelo yo sentir que oza délaissé na victime bakei ba contacter ote passeport non pour ebi suite na ngote okomi o na yeto yete yo yeto yete ah oui hein yo fo zela o mata avion o se kapso no tchaka biso jour ozonga asala so monde ngandi na sambwa asala so yo fo tchabiso ngo jour kozonga jour ozokendo tchabiso so yo ngana kamo yo fo se rabaisser yo lo ba ke yo za mobuto lo baratete akanga munoko boko finga ti boko lembo lobi oki choc à dépression osanga passeport na visa de salade yo elombe ke betata tourne Afrique du Sud ata États-Unis ka wakindaka ata États-Unis ka okenda obeta ngo dado yo finga bato zo ba visa 3 États-Unis beta nkata ata une semaine yo za mutu fo prouver biso na ba acte fo biso to yebi lo baraté kaki paka koko yo saka ba acte ngana kamu acte oumelo comme tu n'as pas pour répondre biso au fin de biso madame grâce on t'a retenu le passeport non je tiens déjà à vous signaler que le 26 mai je serai avec le pasteur Mike na Paris si ko do ebité avion yo matakiti le juin au kami na mboka nini grâce ya oh là là après le bureau Tokoya c'est pas un problème il faut y bakeyo ça la première auteur et compositeur il y a réseaux sociaux oyo ayana makamba des fois na réseaux sociaux o ba audio ne bima fa ba ninga nyonso ba ko za révéler na réseaux sociaux c'est grâce ya lobana tu comprends bien likambo ngo ya yo nyonso ba yela yo na réseaux sociaux ezana ngo ya solo pe makamba lukuté ezala raté ato le but Tokoya to ye eza problème te ba archive eza ba audio na yo idem nanga te aza idem na batu na ye idem nanga par rapport à quoi pas fanda kana zandu tilelo afuti ya nepeka ndako 250 on na zandu idem ngo ya nini elo nino grâce à Rosalo batu na YouTube ko kosa te zande tini asala kama mnyo ba dinga basala ba na marque X asali drop balabara drop briller ngai asali drop a matia komi na juke bundana escroquer ba mo batama kelemba akomi na Vanguard, ce qui Vanguard. Vous comprenez? Nous sommes ça là. Bien si quoi maman ezake yo honneur na we baby na baby na kimoyibi. Ngana osapeli kampona ko prouver te pour le plus bien nga moyibi. Ah oui. Na osali kampo mission so ba tel section mokiba banana
au sauter 2 3 tu comme à 10 grâce à ce quoi banana un sauter maman on a 10 yango ça que réputation ça bafoué aux amuyibi na réseaux sociaux bakanga muyibi la seule fille na réseaux sociaux bakanga muyibi et puis pas plusieurs personnes non c'est pas une personne hein plusieurs personnes ça dignité talent est-ce que ba moment bando zelo ya ko se défendre c'est là ba moment mutabimi alobi oyibi bon mutabimi alobi oskoke ba perruque bando zelo ya kate mais c'est déjà trop tard ma chérie. Tu veux que réputation ça bafoué aux amoyibi ato tongi château na ville tu veux que moyibi ato macho kiti tu veux que bakanga passe ça ndeni définir au PC ça aya ofanyuma ba ka pas bon côté c'est bon ko tout défi aux aka relever na réseaux sociaux grâce à mata avion to continue le premier attendons le 25 hein tu tiens à 5 jours pour to koka les premiers concernant les 6 donc yo ta ba les 28 il faut dans la poto ndema ka bango etambola po niveau yo finga ba page pour na fali donc yo te ba le 28 faut comment déjà mise en place toujours c'est là chess malo on za nanga fan za nanga te o za ka fani te yo za madame warrior mama ipupa oh o bana o se plan nango o tinda nene a ozo a pousser nene de l'avant kende ça les biso loba bokwa ka bongo se plan na likambango moi je parle pas avec nene ah kosi mutando apesa nene d'information to ba ba viser za grâce oh là là oh kosi Yem t'as appelé cette information mususu et ça bossa on ramène sur l'endroit bimana est victime c'est grâce moi je peux pas faire la mauvaise la nani et wande bo komi siko faut ba en siko ekoti mais na ka lo bano pesa nene ba matière on se connaît très bien pour nene ande on a lo ba jour na bimisani marambo ba solo na ah oui alinga so ba ka banda obimisa eza ba bombe ba te bebo kima mo ka réseaux sociaux oh déjà ta bossa ni côté au bimisa yenda bimisa na été ya on peut le quoi ba yebika bimisa te ba comme siko ko sakana na ye quoi au finga ya des autres pour ba yebika bimisa te. Voilà, merci Moura de la presse. Qui doit ça sujet toi analyser. L'autre moni Joka Kabengele, Oyazaki, Aza chroniqueur, Aza Yaya Pena Moussala, Oya félicité l'artiste Fali, je crois mais c'est Gabi Orbin a visé à 5 ans visa présidentiel. Alors 5 ans de mandat. 5 ans de mandat. Alors vrai visa au Fali à même lié. Et puis vrai pote au Fali à même lié. Abi visa Fali mutaper c'est non qui m'ambassade Abi Fali mutaper c'est visa. Tout le monde na kana alobi sous question mibale alobi que Bercy origine ba bête zaki andam zaki ba poto za ya invitation vrai poto nde yango wana analyser na likabla Joka Kabengele ya Joka déjà de un obimi mature et puis oza na terme vrai na kobengo oza anti-valeur pourquoi o influencer génération la biso na mabe parce que yo oza motozo enseigner toute une génération ozaka journaliste professionnel bat bayebi na catégorie ba problème kendi bat bayebi na catégorie ba papi mboma comme mboyo sali yango papi mboma je pense pas que tu as aussi sa carrière na au salango déjà problème kendi tout le monde a sur la télévision te pratique pour sali yango te oza journaliste à la critique ingratitude na ye na réseaux sociaux likola visé à 5 ans pe o éduquer pe mas no pe oyo botité sauf pour bota je sais pas. Comment bando banda carrière na yo lelo to ko atterrir ya ko yebisa biso que visa ya 5 ans ya mandat ya présidentiel hein visa 5 ans ya mandat présidentiel obosani ke to luka bato ba edikaramas o ba yela biso exemple ya bien une botelemi la banti valeur botelemi la ba réseaux sociaux. Le lo ya Joka, excusez-moi pour le terme, au comité anti-valeur. Bienvenue dans le monde anti-valeur, mais ma casse dans ma finga pour y aller au condition muke. Pétan bo bandara na yé. Biso soto mona, ti bo zala bo tambola bo kenda par-ci par-là aux arara pour na jibe. Comment na visa 5 ans et salio complexe ma casse boy. Comme ko loba ngama mbo, il fallait qu'il pas loba. Yo mo to tambola na artiste wana to mona pe azola ko pe ba visa à l'époque. Azola ko pe ba visa à l'époque botambola bamboke belé au bénéfice pe na grâce ya succès ya artiste wana au bénéfice pe na ba relation ya artiste wana déjà kuna ko ya na lobela pe JBT mais na loba na likabo etali ya wata ou ya lobi ya héritier ya on est na fan de la mingi et loko yo bosani ke héritier aza artiste ya matalanate héritier pe aza artiste ya komi laxate héritier pe aza artiste te ko influencer jeunesse na biso na mabe parce que
ami benga héritier ou azosa la musique intelligente a influencé jeunesse na biso ya kotangisa classe. Lelo ba artiste belé ou peut vous soutenir surtout bito kota na profondeur pe na détail. Baza ba artiste oyo ba influencer jeunesse na biso na babelo kwa yo ya joko no influencer ko jeunesse na biso na visa 5 ans. Autant yo so ko la biso ke ba pesinga visa 5 ans na musa nyoso na sa na vie na carrière nyoso yo sa na vie lelo mérite lango visa 5 ans donc héritage yo ko tikela ba non lelo za visa 5 ans wana. Oko trouble mito bana batu ba ki no luka batata batu balala na batata batu balala bango pona visa 5. Héritage artiste complet o ya sala ke génération oyo bozanga bozonga bokene kotanga kelasi alakisa biso ke hors musique hors délire hors maman za na mbongo to papa za na mbongo mutunde fo sa nini fo sala mais ana ba artiste belé ba influencer la génération na kolata au mona mwana zana no mwana école primaire secondaire 3e 6e azota la artiste mo bazo lata makasi azo lakisa lati basket mwana vu trouble faut ba kende shona baninga ayibi mbo minerval akia somelo bilamba lobi ba bengane na classe moi pa lo balanda ko ezate mwana akomi na yika bongo classe akati pona nini alana ke influence ya musicien moko comme musicien oyo ala kisa biso influence malamu ala kisi génération pe influence malamu ozelika na moment oyo oya ko beta lisolo na ye pourquoi au côté on a polémique pour kala wana ya joka yo le déjà la émission au pesa hérité ba remarque au te pona nini moi pe tolo ba ki mabeza laka donc bino ko biso bozwi ba visa na bino bokomi ko luka bato ya ko s'attaquer na bango po tombola ba visa na bino e mata likolo c'est pas ça na na regret côté ya joka po même bana na otomba zotala bazo mona ke papa na biso azo sanjola muto aza mukolo na ye muto aza petit papa na biso aza mukolo na ye azo sanjola likola visa 5 ans ya jokomi pe se respecter na carrière nyoso yo sala ki na ndima te yo koma pe mukala fali yo falo tika la journaliste professionnel journaliste à grand âge ko pela so muta teli mba monite o aza homme asa musala na ye to na ba noela madinga ba papi mboma makambo yo salara oyo papi mboma azaka pa fali akotaka pe rita ke na place partout nana sala lo lombo oyo te yo mo bebisa vie na yo mo bebisa carrière na yo likola ko yebe loko yo lingi na pite otome na pulo yo tombe yo kasi sok te na bi likola ko luka te na yo ba mutaka ndeni likola ko luka loko yo yebite okwesa musano yo moko obebisa pe notoriété na yo moko po herba ninga na obanda na bomba zaka busaka bato ya génération moko ba bundi ko ba vie na bango lelo ba kinaka ba poto sans que ba musicien ba tie bango mot à dire yo za génération te génération ba ke poto lelo za ba génération YouTube ya mitu ebeba ah oui hein parce que biso ne to na créativité que photo simba boy to sala bakara bakabino boyela biso ka église au milieu du village ah oui l'église au milieu du village, là, je suis déçu. Au baby, si on a baby, déontologie, et parents ont dit, tant que autant de classe ou de diplôme, au baby, c'est un capot, na visa 5 ans. Je suis choqué. Alors, au quoi, si, mais, si on va au fin, on va mis Kalanyo, surtout, on va visa na sima fali, aux alaka, tu vas faire partie. Moi, place crédibilité, baby. Au Coran, on peut avoir visa 5 ans. On nous appelle l'aise aux autres tambola. Mais langage, na yo, on est professionnel. C'est la malka. La nani, la pulga, montona tembe, toto, rosta, nyonso ana tu ya archive ça. Ko comprendre biso ka teke ti bo fanda na ba jibe yango, to na be riti yango, mabe ka mutezalaki, au bénéficiaire pe na bolamu. Ah oui. Soko tu jibe oyo, asala ki okepe poto grâce na ye au reconnaître bolamu ana. Bo combien plus fort viso zu ya 5 ans, sur 5 les que reconnaître. Mais il a dit que à comme ça jibe millionnaire, il a yim ta sala jibe. À ça par rapport à quoi pour voir et marger JB studio JB sur à côté de JB nous mon aïe na façon à quoi manende ça là qui ba aimer pas que nous sommes il y a comme ces millionnaires par rapport na bien you pile mo kasa mama nyoso to sala oh exact so moi ça va musicien te basra na manaka na bango biso to zo ra ko tia pipi na mungwa po o ba ça déjà les rebelles ah oui hein parce que ba fanatique na bango et ça qui mama tolo ba fanatique na bango ba ko mo linga biso ba ko mo tia biso pe po ba zo booster ka mama artiste matalikolo mais au-delà de tout bango ba misala biso tutoye le moment to compléter te ko sala artiste na zala ah oui et ça te nana kamwe ya joka lobby on a ba visa on a ba donc nango ezaki ba collègue JB mando sala invitation abi bon ba camarade JB oh mais je suis déçu des visions yo zo na lo ba fali mutape sio on a grâce à Soulé
Oh. Oh. Na ministre doit ça ba prise en charge na soulete. Ba o ba kena poto délégation liboso soulete. O lo ba ko songo fali mtape si yo. O za na fali na ambassade akumu na liboko to ke kwata tiki na ambassade. Oh. Même si pour mon peu fali te ti ba sala yo ko ba moyen so va visa. O moni pe. Mais ozuka occasion ko ko lo ba ke. Oh non, ba visa na ndozwa. Zaki ba collègue à JB pendant cette invitation, je suis très déçu au BBC déontologie. Mais puis nous ba yo bo TV. Alors, bon, finga sur votre réseau social. Apparemment, on dirait que ça doit être plus professionnel que les cabinets. Pour moi, il y a lobby. Non, il y a ça, on pour la CP Safari. Ah oui, hein. Non, ça, on et puis, naza choqué car pour banana yo, bon, mon héritage, papa a vu ça sali na musalo ya sali ceux qui 20 ans de carrière, ceux qui 22 ans, ceux qui combien. À ceux qui c'est le son héritage à visa 5 ans. Je suis choqué. Mon a sali mandat 5 ans à la présidence a bénéficié ma camboué belé à côté que là-bas n'est pas wolo n'a pas palata mais au ticket là-bas nous a visa il y a 5 ans. Pour moi le mot lobby est très profond très profondeur Diego. À le mot lobby que yo zo lobaki yo sala JB ti tout ko de ba JB. On a découvert joka mo za lobby la JB comme ça JB za yo. Ayi bango pa par rapport aux comme ça JB. A comme ça lobby la mamba ba danser il va ça va chuchuner le bitamani ke ba chuchuner. Il va ça mon bébé ya joka au sali ma bébé tu va bien. Comme ça visa na yo et ça lui bien yo solo le solo pour la musicien moi mbinga les questions na ke poto na grâce à musicien na bolo babo bien fait à musicien non on a chrétien qui ngani to gauche droite to na kende to na zaki te pona et puis question na mo ka provoquer ma pesi pena ya dit londolé poser la question ah oui poto yeba ka ba question pour na ndimite na ndenge ya yana za professionnel afanda ya robeta joka mamona na télévision pour ça la ngote parce qu'il a dit à sa professionnel moi bloqué ça betanga question oh na yeba na koloba nde ya joka sali toujours quand on créer polémique aux amuto fallait refanda ouais ko yebisa biso eloko ke ngosana na poto po o apena pe maturité o ke roganga ni na poto te vous mama so foto le papier vérité te ya oh faut yebisa biso ke non ba pesinga visa apport non na visa nezani po ke roloba ni ko nimel isusu to na pe maté oh ozaki mutu normalement faut yebisa biso po biso beto longo to miba ah ba pesi ya ngo pe visa po ba misu ba mise ba visa on comprend ba oyemba na podium so ya joka viso ya zu apport na ye na mamwana ngwani o sara sur la télévision te animé on le ba sur na pe manini po ya pe me koma likolo tension kezongi to ça qui na besoin to ba pina ya joka ba pesi o visa OK ouais voilà visa na nga apport na ngo ezali na bozala na représenter bino na recevoir événement ma comme faut boyela ya ngo bino de bozo silista ka pena fa yango atila ka kara bien kana makamba boy ya ko expliquer biso que non na ko sala boye bomoni nga na représenter soirée na ko même la bino ba image na recouvrir événement to tala mais jusque là o yebise lo malonga te ngo créer polémique ya JB na fali o PTB ya musuke fali pe na JB ata bazana monka moi 50-50 mais yo ngo bebisa moi 50-50 ni ko m'appelle 100%. Quoi ni poto ba fanatique JB bon c'est pratique ba fingi fali yo ko kitoko ba fanatique hérité to ba c'est pratique ba fingi fali yo ko bien ce que tant to le ba ke fali asili et comme yo bo manquer ni mama boy est-ce que il fallait azaki au courant que yo zo sala émission na ya joka et tumbai pour ça il fallait azaki au courant na ndimita nga peso pe visa wana po ba o ya pimeli visa ku na tour ya ba journaliste zaka pona makambo yo bandi qu'est-ce que mamba gel ba sala ki yango ya joka linga sala bisa msu pour nzela lele ba gel ba baby sel ba ningo ba tikali ba zui visa te likola makambo yo po yo ko sala tout ça ba journaliste belé fo ba journaliste belé à TV hein o pe ba luka visa wana ba ya magali sisi bango ba zo tenga tout ça ba Hélène Kalema mais fallait vraiment on a ba Hélène Kalema ba yaya ba soutenir bino na ba carrière na bino oui au moins qui ingratitude ba musicien ba yaya na ba tala ba yaya o ba Hélène Kalema ba soutenir ba fali série bozo bunda na ba carrière na bino ba ba saka pour bino bon récompenser ba on pouté na marambo pourquoi fait que bon récompenser on a place bon récompenser ba ingrat le quoi ba ya joka déjà muto kutu ala o azana ya la qui c'est ingratitude boy et bon yo fali au kutu beaucoup na bino ka pour pas manquer aux angelo rotin. Il va finir fallait dire le français na droit chez masala. La kamwe à tout à fallait qu'il y a le bien on a français bien té. Kasi ya on a kamweti. Na kamwe pe ba misiango faut bozwa kama ba pété a pe bino ba misien était a pe ba journaliste o boye ba ko soutenir ba misien o bo mo na déjà ani longa ki ingratitude boye. Po mutoloko la JB ndenga sana joka na ndima ete ke akoya ko clasher JB ka d'aller pas maboue to yo ki na problème morte to yo ba pété ba discuter to ni non nte ya ko manquer respect
mais ça ba journaliste au bazana fali depuis début ya carrière le quoi Hélène Kalema. Ah oui. Ba soutenir na mama boye artiste c'est ça la preuve à maturité ba pas mon aka moi bunga abimi o ba zole Hélène Kalema visa. Boyebi combien ça l'impact na mokili. Ya moye ba no ba stratégie ya promotion te. Ba yana ba buna ba carrière na binoti. Ah oui. Mutu lokwa magali si za koma na ye ko yenga. Soki bo bengi ye po ba bougera à l'époque na mantene et magali si ça zoya poto na fali et bouger. Oh. Voilà, merci. On est là, tout qui est bouquet dans ce émission Nabiso. Merci na Ange Souka na Piso Mbote. Voilà, toujours pour assister Biso. Ah, au niveau somba le pango somba mutu koza la. Ya magali silika papa, na tangi comme na ndera mabete na lobby kaka, faut ba kifali ba honorer bino na musala bo sala. Ozomona. Kati ba honorer bino bo sape musala. Na mama boye ba bengi bino. Pour yo sika papa mboka soko na degré yo. Je sali ya magali ici na PC Mbote. Oh, mais Beckham qui peut te? Na qui dira ça problème à visa. Oh. Si samedi. Bakete? Babi a eu problème à visa. Main noire. À la main noire. Eh. Kambo somme hein. Non, bon. Zuba ici. Ba la main noire. Eh. Ah. Mais nous avons ce qu'on a bien affilé. Bon ami. Eh, bien affilé. Là, la main noire, pour l'intimité, est-ce qu'il fallait calculer? Ah, l'intimité. Mais nous, les a bien affilés. Bien affilé. Pour le plaisir à Portugal. Kasi pas celle qui met noir na et. Alors c'est qu'il peut kabana musique liboso na ya bana carrière solo liboso na. Moi peut-être aux télé la moto lobaki. Mais c'est dans c'est loco. Ba communicateur ya malonga pe ba pembe na yo. Voilà, pour évoluer. Tout le monde est na ka ba innocent. Innocent c'est ba tout rebelle. Mais à ba retour te ya malonga pourquoi? Ana ba communicateur te. O ça là que yo boya mais pona ya malamu. Non, na le belo mo. Ba musicien, ba comment la problème mo boya qui trop sir. Ah oui. Donc qui trop sir wana et ça là qui est ma carrière na bino ba dans un down pourquoi? Baloba moi ça mbali faut basangana basani babota bana ndepe rôle ya bino ba musicien na ba chroniqueur et zabongo oui wana obligation mato kita o ça te que ngada na sala combo au sala combo c'est bien bon attendez to le la joka a jiba à l'époque à sala déjà combo mais apport ya joka et sala que combo ça nini et yo kamalisu makadi message au ko sala combo mais muto a ko apporter le yo message aroza foyer ba ko loba foyer ba ko quoi ko défendre les ça là qui ba tia au soka ça se dirait joka zaka DJ na minute so boyebi singa ke hérité azamu na tembe na point nini na koyebi sabino pourquoi azamu na tembe asala déjà musique na ye na tembe abimisa premier album na ye na tembe akena ko longola orchestre mobimba mema bongo na poto na tembe ko na minute opé acheli biso tembe wana défi acheli ba fanatique ya la bonne musique oui défi angwana le quoi to alobaza na tembe biso pe photo ça tembe osomani ba billet photo prouver ki tembe na wana ke banda alobaki na na tembe wana pe alobaka aresisaka akokisaka tembe wana moi chaque fois que zotoka te na zotoka te na zotoka te na se observe farjo ba phare vous comprendre donc tembe ne angwana biso pe photo zo défi a kokene kosomba billet to la ki sa batu ke bomo na tembe ndenga alobaka sa na tembe la scène sombi billet le 21 to ko kota septembre vous comprendre ozala et ça na bezete héritier ko fana ko loba bino ke ngana sa mutu na tembe bo somba billet te on est sur rôle nete et ko rôle na biso to ko prouver bino tembe na ye si Dieu le veut Dieu sunga et si là si Dieu le veut vraiment oui to za ma coqueur yo repé ko s'imposer wa te to appelle mon coqueur ko loba pété si Dieu le veut to tikeli ka nzambe mo ayi maboma c'est bien moi de la presse c'est bien le to comme la question ça suka to moni yo na c'est mec qui na yo Karine Mokonzi to mona live bozo seki bonini bolobi c'était quoi bon déjà na le bango na réseaux sociaux muto abomele mutu te non c'est ça en normal ah oui pour tout ça les a délire mabe ya bato ba comme ça comme réseaux sociaux quoi ba Sarah ozomona ki motemo eza ya ndokili si ferme ta fine na kati ah oui soka ba nyatoka eloko mo na façon ko lobela ngo comprendre que oh haine ezo ta na motema ah oui oh kuna sala haine ezo ta na motema te
au total la émission mutu so ça l'émission au monde on y a tapé mon ndika mais OK non on a oseka vous comprenez oh c'est la monter maté mais mutu azo ni aton ndika kangelo elongi matama nyonso vimbisi lokwa sera ninga yaka lokwa hippopotame ayeli ba sur les réseaux sociaux monene kwa mokili oh muta haine déjà dès que tout ça va guerre na Karim ça finit maman abotinga na mona ngati ça raconte to lié to meli quand na réseaux sociaux hein to li ko mela ya kokuta na te ya réseaux sociaux to meli to sali pe chinchin to yeba na biso te mais alala la muki a fini maman biso à l'occasion de rien quoi c'est ça belle vie vous comprenez alors ce que moto a fini la maman te to ça na biso ko to ba rendre ma casse to yokani na moto to zaka bien alala la muki a fini nga quoi c'est ça soit disant belle vie vaut mieux le choix est clair. La choix ou les choix? Non, ça dépend à chaque temps. Et clair. Pona l'obissé na non tata mbami balé c'est donc raisonner 2 fois 3 fois automatiquement. Déjà nga na zarapé sur rando te na loba. Na ba rando na pusango pe. Na erreur lukambo mutos la vie na ye na ba kamba ba rando na tika na ka mutu normal ceux qui m'a remis dans les réseaux sociaux actualité c'est mutu botoye to nyati ndika na télé na télé. Donc toloba ni tenja. Parce que ba comédien ba jeunesse ba comédien ba kina faire ngobso za partout hein. Na yebisa ki oyo eza affaire ya mabe. Awa soki olie otondite place tolobake. Place tolobake awa eza océan. Na conseil pe constat mo boye. Pourquoi kitu pourquoi nanga pina yo? Pourquoi tolobla so ba comédien te pourquoi ben comme on Basili. Au moins Basili. Kitu na d'abord affaire mo ka jouer dossier biblique et tout. Oto panza quand on monte panza ba comédien. Na kosila wana mato balati roba mukuse ake ko voyager na on aéroport dit jamais vu. Wana zo luka actualité zonga. Merci à vous ça dit yena dada bazo ki morphologie moko. Merci. Tu peux l'expliquer te? Non, c'est bon. Tu n'as pas encore expliqué. Non, on nous verra après vous là ce que vous allez dire. On le verra. Merci pour ta dame. Merci à nos abonnés, merci à tous les Kevin pour la vidéo. Merci à toi, moi de la presse, merci à vous tous. Dédicace pour Sanani, je sais pas, Emani Maïmba. Emani Maïmba, auto-service. Emani Maïmba, auto-service. Boss. L'argent et respect ouais. Problème en bon côté. Oui. Merci à toi, merci à Fils et Djeko. Voilà, oui, déjà, il y a un bon raison où il y a le côté pour naïe. Moi, je vais passer ma carte. Merci à BBC Congo America, 3 fois boss, c'est un problème. Merci pour la maintenance sur le Yangai, il y a ah, mais maman a dit que tu vas tenir un bon goût. Ah, c'est quoi tout ça? On a fait sauter. Ah, non, mais maman a dit qu'elle a un bon goût. Ah, Nathalie. Fiki pour monter ma papa pour les fiki pour. Il y a autant là, puis côté déjà yo maman Nathalie. Monter ma papa pour les fiki pour. On va partenaire surtout banana ba ngwa. Oui. Ikosha dako ça vient kosa marampu na sopa sala ni na ngona peut-être to ba kombo ba benga ka biso pe mais ba kombo et tout mona ezala souté. Ah, c'est vraiment ma business là qui là ça pour exploiter biso. Ali abi bon let's go. Ah, mon la fille moi théâtre yo, il faut bi ma pita so meki. To tika so yo ko sila to la. Il y a linga so ten komoni ah. Donc, c'est ma fameuse qui Mozart aussi assistant il y a Diego le Mignon, je vois Angel Souk et je suis Marie Delair, Jonathan Dara aussi, il y a Fifi Firenze, l'artiste. Merci. Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.